s'abonner, vous parler, vous s'abonner, mais link na biso TV donc je peux poser ma vidéo. Ça me la la vidéo donc Joël Noël sur la gros bisous. Fidèle internaute, babi, Gilles Ragila, vraiment, babi, le long la télé-réalité, vraiment, hein, babi, sur www.elengnabiso TV. Ah, babi, tout ça, na porte, il y a président JDK, hein, président JDK, tu as découvert Tchèque, na Bachia, bakaboni ndenge, et pas ya papa na bango, président JDK, mouyala, mobali yambing, Michoko, hein, mon président, ah, Jerry Connectos, 207, babi, à 207, nga bien en 207, parce que, mi tout cas, nyonso, mi kie wana. Mituka mikie wana ya babi DCC les cabinets foboza mupanzi toza pa président JDK vraiment le fois bête la biso masolo ya ndenge nini check na bashi ya balonga ke pana le deux présidents pe le lo basali pas même un mois bakaboni vraiment star yo babi ah ma surprise mais pas président JDK vraiment yo papa oh babi surprise vraiment na ça babi très cher internaute président JDK yoyot hein babi toza vraiment babi oh eza télé la biso réalité vraiment to ça maman vraiment to bimila ba tout ba surprise bout bimé t'es bien habillé papa bien habillé vraiment oui en tout cas merci papa bonne santé très bien ils ont mona déjà moi tout na nga biso eza été déjà vraiment président JDK vraiment to zo ministre belé te pose qui déjà Nanzela déjà ya kobima président JDK nazaka na posa na tout na 2 ou 3 questions moko boy Jerry Connectos 207 ans pour ça aye bana Karine Impole vraiment papa JDK yebisa biso check na bashia to mona ki bango balongwe les deux présidents qui ba former groupe na bango ce ko basali pas même 2 ou 3 mois te 1 mois ko te ba panzani ce ko yebisa biso non lo ka ki sango wana mutema ki bo papa bon au monde le savoir ne ment jamais. Au moment où Moussala, basakana na ngote. Na yeb sarabino mettre fois ceux qui ba la question na télévision. Au moment où ba tio misap. Et nous ko lo bato comme leader. Leader ba bota makana yango. Ndo menga le na za leader na bota mi na yango. Ba lobi toute autorité vient de Dieu. Alors bango ezaki ta na bango te basala ki pressé parce que ngai ji de kana lemba bango te. Nazalaki toujours na besoin na bango. So na beti au fimbu ngolo bate que papa na yinio. Non. Bazalaki batono tamo basala musala bien en tout cas check bashia bazaba acteur moko ya makasi ba jouera bien. Et les autres bango de bazana esprit ya kokonza. De baza pressé na vie. Preuve ane yango lo moni ke ba panzani. Mais ngala bondela nzambe asungo ba keli beso. Ko ba panzani pona ni. De là que c'est déjà que mauvais départ. Alors on essaie de passe na molo ba ki singane soni. Ngana yoki ke babi ke yo bengana ki bango nde yo pe muyombe gauche a bengana ki yo na groupe parce que babi muyombe gauche atikala ko yeba ote ya na babi osala ata une année pas muyombe gauche o lekate a pesa o pièce moko te o yebana te et pas muyombe gauche wana za ba les ont dit ngana beti 8 ans na groupe ya muyombe gauche pona longo bena pesa no muyombe gauche mbote place azali champion du Congo pona sala groupe nanga na longo ki tende ba check na bashia ba longo preuve ane omoni ba panzani ngana kendaki na sengi muyombe gauche na bi papa na moni na koki tango moni na koki nda libenga na beti 8 ans na jouer ba docteur chrétien théâtre ngungi koute sara succès ana Congo na jouer moi na muyombe gauche oui na jouer moi na muyombe gauche to ebandi bien vient na pesa mbote place azali na maman na mi ba chef to ya groupe muyombe gauche. C'est ça. Vraiment, bino bato ya biloba loba ba obozala bozui boyoki koto boyebo pandisango. Ye au président JDK yo ya lobi ke Muyombe gauche a beti 8 ans et pas Muyombe gauche a joué ngungi a joué docteur chrétien ndaya ko senga nzela et pas président Muyombe gauche a sala mouvement na yo bashi na check lokola bolongwa ki na ndenge moko ya mabe sort na bino yango wana président JDK alobi papa na 11 minutes et belete moi 2 ou 3 personnes mbote pe pe sa numéro de téléphone ba o ba ozana pour se recontacter yo ba soutenir groupe pivotante. En tout cas merci avant la pesa moi mbote n'a expliqué que péché impardonnable c'est na sali film asika et les cas dans une semaine titre nous a baiser de Jida. Voilà 5 choses. Ozo qui pas bashia na check. Quand le bio là na éviter baiser de Jida. Voilà yo to le bien baiser de Jida zali muto ama be o aza pembe na. A peso baiser mo ya licho. Yango meto benga ngo baiser de Jida peso yango malingi ote. Alors
na sengi na bana to ba fanatique to ya pivotante ba bi chapelet toujours chapelende pe na pesi mbote ezaka kisi na bino non naza mona sango mais na mono tamboli pe na ngota nga ko zanga chapelet dona rozanga chapelet parce que naza mwana ya sango vraiment ok donc na pesi mbote na ngai na Roberto Rose motema ya Thérèse Ndaya donc Judith na poto na bébé na bango Brian pe na pesi Jacques yo ebisi bisoke oza mwana ya sango bon moi que président JDK Muyala alinga kosa all Gilles Lora Gila bula japonaise na kati ya Kinshasa président mais biso toyebi ke basango babotaka te ndeni yo oza mwana ya sango c'est que papa bino azalaki faux sango non so ke na catholique bien au mona eza basango babotaka te oyo biso babotaka eza catholique libéral babenga ngo catholique libéral pour votre formation catholique eza mibale bon bazali la différence oyo babenga bon catholique libéral eza catholique oyo balibéra bango oyo babotaka ozo comprendre papa nge pesa grade de mukete monseigneur yata babikocho ya milai wana voilà dans mon vraiment bon monde vraiment bana poto bana Paris babi hein dans la pesi mbote na ngata ba oli na ngapa papa aboti papa ala tra bikoto milai papa sango hein koka moi jiri kobek sozo kama mwazo ka a danger dans mbote na ngai na pesi na Jacques Matembele Gabriel Malutama Bijou et tout ça banyo tout ya poto ba Avena do bana tout ya poto na pesi bango ba mbote o balinganga JDK Muyala Michoko o bazolanda osoyi baza mposa bayeba président JDK a répétera wapi programme ya groupe lekaka ndenge nini donc président JDK groupe pivotante na bino to répétera jeudi samedi de 10h à 17h na Barumbu tant ebele boy oui ya musala donc de 12h donc de 10h à 17h na Barumbu na avenue Dodoma numéro 22 to lekaka na chaîne ya Congo à CBS télévision to lekaka chaque vendredi na 20h45 rediffusion nango ezali lundi na 12h15 pe na lekation na PSTV chaque jour na PSTV batianga ta 2 fois 3 fois tout ça non ya mbongo tezani musala eza bien hein musala eza bien on va doit ko apprécier donc c'est ça quoi numéro de contact na bosana numéro de téléphone voilà to kena na Facebook on a besoin de Facebook à betikara JDK Muyala so betika JDK Muyala na Facebook ozwanga moto sola numéro de téléphone ezali plus 243 89 95 16 957 na bandeli plus 243 89 95 16 957. Vraiment merci très cher internaute babiso au kotka na Facebook au beti JDK Muyala au komona président JDK Muyala Michoko hein babina sima caméra artiste oh mobala mwindu babi wana vraiment taka so mon Jules Lora Gila buso ko monier vraiment babi Montréal Jerry Cobertos babi nyonso wana ezaka yemoko oyena site so petit Jerry Cobertos au mona oyena réalisateur de nyonso 207 na pesi ba mbote na vraiment bo moina bimeli président JDK Briske azaki déjà na prêt ya ko bimazo kanga déjà ndako na ba fongo la déjà mutu keza déjà pour alinga kota déjà ke kotika Jules Lora Gila tozo eta ebelete vraiment merci président vraiment OK merci vraiment tout kana CPL ngape vraiment réponse na bino vraiment yango to bima na biso nzela moko et ça moi président s'abonner faut va parler vous s'abonner mais link na biso TV donc je peux poser ma vidéo ça me la battre la vidéo donc jeune Noël sur gros bisous.